eza ya koyindo balobe pembe yangu mesila so Major Bisadi TV yende kolo masolo peye mutambanda yango bana poto bana mukrimba partout ce que vous avez les années 15 ni wapi kolo masolo ko tu masolo musiko basala kisala kina bango so kolo likambo bele kwa koti ya Major Bisadi TV beaucoup sepela beaucoup zala tusiti mais abonnez-vous massivement quoi abonnez-vous na Major Bisadi TV kala ka bilokolo masolo ezali abonnez-vous massivement na Major Bisadi TV ya kosambeza te oyebi qualité ya misala ya Major Bisadi TV. Major Bisadi d'Azogel Massou. Yende papa te, babi père spirituel. Major Bisadi TV en forme. Nous s'abonner. Abonnez-vous massivement na Major Bisadi TV pour qu'on a biloko nyonso kitoko. Bon s'abonner mingi na Major Bisadi TV. Major Bisadi TV number 1. Major Bisadi TV, oh c'est déjà demain. Alors bituro, bakumela siffler kukanga mabango ao, musali zongi. Bonjour madame. Bonjour papa Kofi. Madame Sephora. Papa Kofi. Comme d'habitude, nous sommes monko, mais pardon, c'est un coco mibaye. Moi on a zolia, mais on a zokin parce qu'on zolomba ti na de bonhomme. Na ngende kop mo abu. Ne pela moyo ndie ba angelu ba bosa ni kutu kota ko bimela. Kasavubu ti de bonhomme makolo. Maman, faute de mieux. En plus, ils ont dit coopération moussala maman. Donc c'est très important pour nous. Il faut qu'il y ait maman na sengi na vraiment pardon. Moko na sombi. Papa ya 200 euros. Non, moko ya 200 na pesi. Bon combien? Oh 500. Comme ça, on voit oyo. Na retour. Papa biso à 300 te. Que maman, oyo yango na futi. Mais oyo, hein? Tant on a kozonga, na ko futa. Bon. Va Kofi, pardon, qui s'attend au trajet l'équipe moulaï. Ah, maman, c'est pour un zamba pas. Kasavubu de bon nom. Na retour. C'est sûr qu'on va ça. Bon, n'a pas quoi maman c'est pour là. Bonne chance papa. Maman bonne, sérieux. L'autre y a mon coubien. L'autre y a mon coubien. nani kuna na ngoma shoki na ngoma lelo iko kusukwa zulamba izali sengone biso yango na lubiki lulamba ponzo lutia mukubi olungajala nani papa
papa azabukilwa azali habari munzuri sana munzuri sana ndenge ni crash zoleka malamu zoleka malamu malamu ko kendo tutango ngale lufuna dia biloko yolambi tala ogazi meko soma mwasi pendako donc ogazi lelo soki mutu pa zuya tiena ndako na eve mwa kokweba kosala mosala na momoni bande bazalaka mwana mwasi azalaka boye mwana mwasi abongi na misala lelo ogazi omona pasi te ndenge bozalaki na baboni wana basala bango misala bijou nde pasi te ogazi nasala pondo bongo mabe ezali wapi bana bayekuli mosala bayekuli kututa pondo aho ne kisasa ezali mabe te ngai tate neyo na mama neyo ndenge tuzabuyi ti lelo bino lokoma ndenge luzabuyi ezalaki po tozalaki koteyi bino bijou ngai nazali na esengo kutala ndenge luzalaka na mobali neyo kofi na lelo ndenge luzali soki ezalaki basi mosusu na kisasa oyo bijou nzambe apambole yo biso toza komona ke biso tobwakaki makambo oyo biso tozalaki kolobene yo te oyo mama na yo azalaki kolobene yo nto ngai tate na yo tiaki yango ni misala lelo bokilo aza kosala te yo oza kolisaka ndako ndenge mokolikoko ayaki koyibisanga kuna ndako kaka tozali malamu kaka mama moto akenda koteka kibo mwasi te ulandi mama na yo mokiba mama na yo azali mwasi ye mopikiliki nga tate nezali serpent mama azali na bopikiliki biso kutu tozalaki na biso nde koleka mama na yo alobi te tukoteleli kaka tutala ye bokilo kazali te bongo sikoyo tokosala nene vomia tukende ne biso esika tozokende biso me tellement lokola nalingaka pa kofi mingi nalingaka bakoko na ngai yango na bai te oleka bo bijou omoni ndenge oyiki mpiko papa ndenge alobi na likambo obakisa te me na bandi ya kobakisa eza kaka moke bijou mwasi na mwasi te oyo akoki koyika mpiko lokola ndenge na miniti oyo ozali boye boutaki na bomengo likolo me tala sikoyo libala ezali mata kita na mata kita wana soki yo olingaka komata oyebi kokita te mama eza pasi ozomona omona miniti oyo bijou na ngai olingi mobali no pour le meilleur et pour le pire yango ozosalela toli oyo biso opesaki yo yango oyo nde ozokolisa bijou nzambe apambolo na libala na yo vanda kimia kotala nsima te kotala tala liboso kaka bijou nzambe ayebi bijou mwana na ngai yoka nti ndenge epa kofi ndenge akoma bongo yoka nti tolingaki epa tolingaki mingi ozomona ndenge lelo epa kofi akoma basituation wana biso na baboti na bote esepesaka mpe biso te esaka biso pasi makasi mingi mpo kotala mwana mobali na komata kotala mwana mobali ya kokitaka awumbala moko eza pasi makasi mingi me yika mpiko moto ayikaka mpiko ye nde moto azwaka moto amesaka koyika mpiko te azwaka eloko te oyoki bijou moboti moko te oyo aboti bana na ye mwasi to mobali akolingaka bana na ye bazala na moto akolingaka bana netango nyonso bazala na kimia mpe bazala malamu bijou ngai kutu pasi oyo biso tozala yango nalingaki nayibisa yo ndekune yo leya esika azali mobali ne ye ngai nayibi te tala mokolo mosusu luka okutana na ndekune yo oyibisa ye pa nzianzi oyo yo ozali na yango ye pa azali na yango mobali ni ye nde aluka moya te ya mobali ni ye mpo mobali ni achange matalité ni ye biso tukolisi bino ngai na mama ni bino ngai nayibi ata kosimba mama ni bino na ndenge ya kosala ye frappe te ngai nabeta mama ni jamais ata mokolo moko pasi oyo tozala yango ye kofi ntango bino lozalaka kuna na ngoma kofi azotindelaka biso bangombi iwuti na ferme iyiki sasa pomme de terre ezoya pomme de terre ngai nazolia pomme de terre ezoya lelo oyo oza komona lelo oyo kutu kokanisa te omoni mobali ndenge akiti wana na se lelo oyo kofi ndenge akomi na se mama luka olakisa ye lisusu bolingo koleka ndenge lozalaka ni ye lakisa mpena bolingo ya 100% ozoyoka kofi po mama papa merci mpona papa kofi mpona kozala bien kozala na biso bien et surtout mpona petite sœur na nga leya tout le temps yaka tosololaka na ye epuis napesaki baconseil natalisaki libala eza nini mpona wana vraiment en tout cas nasala yango etant que grande sœur
yaya azalaka boye bijou mwana ngai eloko mosusu na bakiseli yo boye sekele ya ndako ezalaka ya bato bo mibale ozoyoka ngai ata biso baboti na bino toyebi te me bino mibale kaka ebimaka libanda te wana esika libala yaka so elenge kitoko yango wana ozoyoka toli wana mpe epesaka yango epai ya bato lokola ndenge oyebi badifikite ndako bakimisaka yango libanda te yaya soki bozwi bole soki bozwi olati soki mpe eza te kolinga te komoni olingaka banipo baya kobetela bato masoki te mobali na ngai boye mobali na nga boye yo komekomisetu ya ndako oyebi na mama yango yo 60 ans de mariage atelema malamu nga na mobali ntango nyonso ka tozaka bolingo na lipeka biso okei totiki bino ozokende réunion catholique tozali na réunion à part Viva! Elisa Onyeji! Viva! 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 Kitalango! Joseline Tangi! Ah! Ora! Viva! Na José Onyeji! Papa Simba était papa na ngabo ko mitia wa ya. Pota na ngino basa po ndima sababu za kaboyi. Bonsoir chérie Baptiste. Maman de papa ko kufa. Allô? Viva! Na chérie Baptiste. Quoi Amanda? Obenga nani? Hein? Nga Batista. Nga Alain. Amanda ya pardon to tanda kota. S'il vous plaît pardon. Koto tema ya. Yaka nanu goye a. Papa ni msao bamba mabeka. S'il te plaît, maman. Pardon.
Pardon, Claude Loukolo. Rappelle-moi dans 15-10 minutes, s'il te plaît. Ok, c'est bon alors, merci. Papa. La évité. Ce qui va musique, nous sommes. Et ça la rapport. Moi, si je suis là, à cause de la coutume, vraiment, c'est que la musique n'a pas bon, donc ça rabassi, bah mais la beauté, bah langue, vraiment. Hein? Pardon, l'immisanga, est-ce que la musique n'a pas bon, autorisé à bilo qui par modalité. Chez nous, on va beaucoup repasser. Hein? Maman, la musique n'a pas wana. Bon, autorisé à bilo mobile, aller à bilo moko 3 jours, 4 jours. Mobile yé moko à la marafoufou. Hein, maman? Est-ce que Maramunga allait la zone vivre pas Amanda? Yo pe mobile na yo à vivre ango? Papa, non, on est mort le bâtiment. Si ma gambo est sami, elle se casse quoi? Na sepel na ngomena za déçu. Na musique na biso. Oui, il y a la musique. Il y a un comportement na il y a un éducation autour de la famille na il. Nto ko anga boy papa. Le quoi peka na bali te ngwana. Si pa anga Gabriel na bali. Attaque musique yango. Na kosala ke mbali na nga pekisa nga musique te na façon nini? Na kosala o mbali na nga lingaka. Ah bon? Si mbali na nga biloko ke musique te na okende te. Si ko na nga lelo lamba bona ko lamba na ko chérir mobali na ngai na kosala no suba o moi ça sera pas mobali na ye. Omoni. Eza Amanda, eza biso surtout te, pesa ngate. Merci. Na sambi na nzambi un jour songa yo na bali. Na sala o mobali na nga akolinga, na sala besoin mobali na nga avant na tadi ko na porte na bima libanda. Merci. Vraiment je suis déçu. Maman nous a moi si. Ça vraiment. Nous moi si malade. Nous là on s'est fait là. Qu'est-ce que ça numéro na comme ça? Na benga yo. On m'a encadré moi si na la prendre na ndako oyaka. Ça pour la moi ça va changer. Zo papa. 089. 089. 89. 89 encore. 89. 64 755. D'accord. Donc nous besoin alors. Bien, maman. D'accord. Oh, merci. Qu'est-ce que nous papa na chambre? Il sait ailleurs. Oui, entrez. Ah, papa. Comment c'est ça, les deux? Bonjour, papa. Bonjour. Ça va bien? Oui, papa. Bien, bien. Nous avons là, papa. Nous avons été que Bozalia. Bandagi kuzeka na lubya. Nabwagila bana miswe. Papa, nasipeli kwa pe uye waka ona yina lo. Papa mama ulisa mai teto zana banzira na yo misusu. Nala tindaki mwana abenga yo. Po chaque fois si ba problème ezana ndako awa. Yo mtu ya kopesa conseil, yo mtu yaka kokitisa. So mtu ezana kati ndako. Amana moni na inaki vraiment yo ozala wana oyoka o nini na yina loba. Bobe tombe bien papa pa yaki ya na ye. Eza pe ka bien pe azalo kwa temo ya makambo na yina loba siko. Le. Problème ezana ndako.
so problème eza na ndako nga na yo tolalaka chambre moko mais fo banda non koyebisa nga avobenga papa avobenga momo osisi basisela ndeni tansi osisi kolobaka sipanga naloba eloko oyo nabengelaki nasepeli te yo kofaire déplacer bato te sanga moko mokolo ndako nayeba problème oyo eza na ndako nanga te bon allez-y nakoloba sikoyo papa mama osi nabengisi yo awa parce que trop c'est trop nazasi ke yo ozalaka na makambo nyonso eleka na kati ya ndako eza mopaya te oyebi yango papa mpe nazasi une fois mpe osoyebi makambo nyonso oyo eleka na kati ya ndako nanga nayebisa bino ke nalembi comportement ya modeo nalembi mpenza motema nanga mpenza ekomi nango na suka po papa mobima lokwa modeo boye ayebi te ke bana ifo bafuta minerval ayebi te ke ifo kofutela bana mbongo ya classe ayebi te ke ifo kosumbela bana bilamba ndenge aza wana bazwa kosongisa ngai mikolo nyonso na mbongo maputa ye moko andimaka nazwa alobakaki ya kofuta bazwa kofuta ngai yawa Meléa problème oyo ezali yango fait déplacer papa na problème oyo déplacer mokolo lokola papa déplacer momo nga na boyi kofuta bilamba to nazozwa nanu mbongo te mais non Léa mais non nga na faire déplacer papa te nabengaki ka tonton momo ata momo aza mwana moke te momo aza mokolo mbongo oyo ezalaka nango te bongo yo langwelaka masanga mikolo nyonso mbongo eutaka wapi chaque jour oyaka na kwiti mikolo nyonso mais ozalaka na mbongo te bakamarade basombeloko ya mikolo nyonso oza te tonton momo bakamarade yango bakolinga basombeloko kaka masanga mikolo nyonso yo olangwaka kaka mobali soki ayi na kwiti papa kofinga ngai na ndenge ya moke te miso bana nyonso bana na ngai nyonso na bosi bana baza na mike boye papa na bango arespectaka ngai te modele oso oye na kwiti nyonso esilaka na nzoto na nga c'est comme singa munatindaka ye akende kolangwa masanga ngai tina modele walangwa masanga te papa natina modele akende bakwiti te okosenga ye boye ezalaka te sombelanga te eloko boye ezalaka te sombelanga ta plante natia na moto ata lipapa azalaka nde na mbongo te mais soki abimi azongaka na kwiti soki abimi azongaka na kwiti papa nalembi nanga papa kala o bazolobelo makambo yebi yango makambo akala eza makambo lelo te eza makambo lobi te papa eza makambo lobi te mais lobi nayebi soki ayaki su na kwiti chaque jour papa nalembi lokolo mpe oye awa ningai kaka esali mpe kaka bien mpo oyo oyokango nanga nayebisa bino keke nao divorce quoi nazo divorce nazosenga divorce quoi nangi libala ekufa nazonga nange epa na biso nalembi papa nalembi mpenza momo tala Léa aza na mobali wa kolingi na fi ndenge ozwaki nga boye te oyebi ndenge ozwaki nga so nazalaki mabe modele olingo oyo kobala nga te obalaki nga omonaki nga nazalaki bonzenga nazalaki kotakata ntango nazalaki epa na biso modero kaka nde naza boye ko modero nazalaki boye te yo moto obebisi nga nakozonga epa na biso soki divorce ezalaka lokola décharge nde nazwi kaye okomi yo nana kolinga o lisusu na modele okomi boye mais Léa tu te trompes divorce papa arrêtez ma parole hier nako retirer parole te na boti nako mukolo mais pona yebisa oke ndina zakaka mabe na nga na saite na nga boye mais ba belula nga na nzela mais na boyaka na nga bango parce que nazaka na pona respectaka yo papa bosolola na Léa bosolola ni malamu na ebiti suka zo rêver yo pe bwanda nani wana dodogolo za mwana kola pangita divorce na bien Léa ozabukilo na ngai makambo nyangulu bawa izabie kasi tuzanya mupaya mama kokende te Léa mvoka eni embwa mbisi na ibwa paka mazoba akabweleyo mbisi soki kwei matata batu bakabuli yangu bazoba sekere ya ndako babimisaka yangu te tokusolula vanda kukende te ngwama mpaya zalia wana kubenga weta na telefoni tusolula uyuka kusidika te bazwaka mukami na kanda te polelo kukende 10 soki nyabwanda kinyanga nde izalaki bie wanda mama yinjula kwiti masanga kusumbila na oyo basumbiliyo na oyo sumbiyo moko iza solu ndengi moko ata umeli vele moko ata umeli kaje soli kukana ata yo moko na lubi mabe te papa olobi mabe te Maléa je pense que naza kuna mini oloba parce que papa salobi je pense que
ntango ozwa décision ya kolonga na libala vraiment lobi ya bana wana omona ngo te vraiment en plus oboti bana basi ya est-ce que oza na moyen ya motu moko oyo vraiment ako supporter yo bana na tibakola or papa bango aza en fille s'il y a un problème bo arranger hein maman mon vieux mon dieu vie papa nasinga esi na lembi na ngai bana nga bazotanga te klasa bana nga ekobeba te bana bazana na bana mike ata yo moko penza bana batanga te mitata bango zoka na kwiti otikeza na roma te toto am Léa arrête hein ozoba malobani ozoba liboso papa na momo yulu ngo zonga school ko loko nani o mobali na hote mobali nani mitika ngana kena ngati uzombali uzombali ngawe useke faut supporter nga tamo zoko ka charge na ngati tika uzombali na ngati katu Léa boite mukanu bazila ka boite mon père monsieur Milolo qui vit musali simbate bon condamné qu'est-ce que vivre quand il a ça pour que ça va naï même pas bon père pour mes actes mère na na petit vivre pire petit à mobile pour na classe bana j'ai un frère à tinele no $100 oyo au foudé ta bana classe hein so problème ali pour na bana oui singa vraiment no salo za vie na ngai danga ma mibele pourquoi ngana sala pour na bana merci mon papa Maman, maman baluka ko la torche to na boni. Maman la zo luka yo na ABC yo. Boni. O ezaka nzambe nenga tinda rabato. Na zo luka yo mama. Mo pe foza romona na kapé. O mona na kapeta na bata muziki ezaka bien. Yo za mwasa libala fo mona na kapena bato basara na muziki. Makambo zo lekale ko kalukwa nyoka likwa nzete ozo ebate. Il faut mona naka. Ngana zakara na za rôle na ngeza ko ebisa mutu likambo ngana moni. Vedis na moi likama lobite la la na malamu te. Na ko la mukana 3 heures lokwa G. Parce na raisonner ka likama osna la muka muka ke subana na olaka. Na ko beta porte na bino sepelate. OK maman. Est-ce que nga nano o lookinga na torchi o moninga. O juste problème ngwe. Ndeka nzame mutachindi ole kabu. Problème ezani. Yako bino ko sa mabala bokipa mibali na bino te. Na kipe mbele na tena ndenge. Mama fo kipa mobile. Makame bebe so le ka muziki kuna yozo yebate. Mais est-ce que tu as makambo ngwe kezani mobali ko ngakena na tout droit nga wa na banga raté prison ezate na banga na raté ba na vérité c'est payé ye ko tout na misu na yo na ba ngani na lobaki na wanga na likambute mobali na o Batista bolingo makasi na manda fi moto zade kuna nini oyeba mandati maman pardon OK non mbango na comprendre makambo lobite lobini bandela non yo ka bien lobini mama mobali na o Batista abimana na film ko musique na biso comme na Amanda azande mama aleki biso sotana na basse aza basse munene boy ekita mwana seboy azaka munoko rouge boloka mosomba afandi wa mama nga umela na ngate na opeso adresse na bombelo te pona bombelo le côté pona banga nga mutu te na banga pe tracteur ya optomola nga pe ketika na prison te avant na venir lokola mo lokola ma mo nini na Éthiopie au côté lokola mais quoi 3e parcelle numéro 13 aza marié lokola ma numéro 13 aza marié moi ça libala ba bala ba pesa mbongo pipi ba kamuno so tout mo ba ne comme Alain azob mala mo bali na yo Batista azob masuna modero président na biso oyoki guerre ezakuna ba oti ko buna mo bali na mbali na so kusake ala liste so teka liste so mo ka liste meza noira ah bon soko mo oyeka na muziki tali bilongo mo lika mo mo za cicatrice sawa ya noir yeba ke ye wana nde amandango mo bali no mtabeta kiye soko ye na yo ngana ko sepea na nga ziaka pana vibration silika tomoka pande moi sa tomoka soko na lembele wana ye pasaka matata tomoka paso tomoki te na sepeli vraiment ndenge accepté invitation na ngai malheureusement naza na secret ya opesa o te
Mais bijou, soki na bengi yo, yo za camarade na nga ti uta Goma, si tolandi bien na Kinshasa awa, camarade na liboso ayambaka yo ezangai. Mais ezosala nga pasi. Komona vie au bijou ozo mimi na bana. Camarade na nga tant so mitala te, soki ozwi miroir, ozo mitala bijou, oza mwasi kitoko. Oza mwasi kitoko. Mais beauté na yo ozo étouffer yango. Okangamika na kati ya ndako ya Kofi otekaka bapondu. Est-ce que yo vraiment nde oza bijou oza bota basa pondu? Camarade na ngai. Donc oyebi ke ti na zwi ta ya kobenga yo pona solola na yo ezaki ofungola misu. Ozo lekisa air na yo na ndako ya Kofi. Bijou fungola misu nde na zabo. Yo camarade na nga na kotika yo to continuer ka ko souffrir. Yango naza na proposition moko na ngina sala yo. Kotala na bijou so omitala terre. O mena nzela tango ya. Bato bazo tala o bazo kamona na coutrement na yo. Excusez ma terme camarade na nga. Wa salite na bilamba o lati. O taba ma papa. Yo motala na nga vraiment camarade nde na za bijou. Oza propreté, na beauté na yo, na masse na yo. Oza mtoza la beauté bijou. Na kangisa ba bilamba muna nga na kabela yo. Mais na yo vanda nga muna yo tala. Na robandaka ko pesa ka ombisité. Fona la kisa ope ninga ko péché pour ozwa. Mais za ba pondu wana te. Bijou. Yango lo muna nga proposer soki o sepeli nango. Ozali heureuse na vie na yo et ko changer vie na yo camarade nanga. Eza mutu boye José Tumba. Azana chance na na Londres. Mobali azana mbongo. Soki pe o sepeli na ona yete. Wili Sionga zali. Baza pe kaka na ba misala moko bazaka ndenge moko na José Tumba. Ba pe na ba moyen de vivre ndenge moko. Okozala bien bijou. Olio zala akaboy. Boete. Ata yo moko tano bodi yango on dirait sur sukola yango soki na ba savoni tandenge et salissé les ans ba tâche za konzuluka boete bijou et puis na mobali yango na mpa Kofi yango ba koko nzela mobali ya tafuna nzela mama omoni soko omoni mobali azolia kokana lipa bacha mwamba nzela to mobali olia yanguba nzela eza signe échec pe à défaite. Mobala na otika ose le loko moko teti okufa pauvre bijou. Na kitoko non nyonso ya okufa ka boy, bato ba mo sala ba cotisation. Kanisa bijou, kanisa bien. Et si kozo kende bijou. Ange. Merci. Na nyonso lobi na yoki. Mais Ange, elo na ebisa yo. Ngana la femme mariée. Donc voilà, na Kofi pour les meilleurs et pour les pires. Mobile nangai Kofi azaki mutu. O bandai kotanga kombo. Babandaki. O bandai kotanga kombo mama. Eli ko lobati lelo yo. Mobile nanga soki azosala te to aza na possibilité te nga bijou. Na tika mobile o yanga. Et en plus ça papa ba nanga. Soki ba nanga bazangi biloko. La marraine dit José, ceux qui n'a bengi atindaka. Oso comprendre. Ils ont que proposé nga ba José Tumba na Londres, banani. Oyebi identité nanga ma chérie. Okolo bela mutu mususu. OK, notre mso avandi pa ba parents na ye, aboti bana, azoye bandeni ya ko se retrouver te munga nazana mobali. Je suis femme mariée. Nazana mobali nanga papa ba nanga na débrouillera pona ba nanga. Bande konanga major zolo atika ngana nyoko matin tine to banda bande koteka ba pondu na ngai eza grâce na ye bana nga bazana ba papa lek na bango ba j'espère konda na ba maître Djibi to mo bana nga zaki na mbongo asalisaka bango atindaka bango na poto lelo yo ko proposer ngai nga na okengo kilo makasi ndeko nanga fueba nzambe. Ozo comprendre. Babi na ba circonstances nyonso faut okumisa nzambe. Okoma pasteur. Na yebi ke nzambe osala. Mama tolala nzala ta mukolo moko te. Ata pondu na biso. Toliaka. Eza batu mususu bazana ba mbongo ebele. Ndenge biso tozwa kimia na mobali nanga. Bango bazangi yango. Ya. Muto okolia nguba na nzela. Soti muto sombi lipa zolia nzela. Oyebi makansi na ete et puis oyebi lobi na ete avenir a mutu nzambe na likolo nda yeba.
Ezate que yo muta mokilo ko moninga nazo ngana ya biso ke ngana nazo souffrir. Ngana lata bijou. Na salisa batu. Na kati ya ndaku na ngato yamba ba famille ya ndenge na quartier. Ezaki chaque tongo batu ba otonde la biso. Bijou wana ezali passé. Hein maman? Eh, ya yo na moni on dirait tant c'est une malchance. Po batongo zo kumisa na batinde la bana na yo, bakipa bana ngo batanga koute. Vi na omoko na mona rapé na omona te bijou. Est-ce que yo moni na santé mabe? Ya pondu bijou. Eh bijou monene ya santé te. Chaque jour na li aka pondu. En tout cas Ange n'a regretté. Ce qui n'a yeba ki ko bengi Singapour ebsanga ba n'importe quoi. Mais n'enga na yate. Et puis là on a obakisa. Ce qui ozana ba makamu na yo lingo sala. Ko bengi sanga tenga na mwasa libala. Naza mwasa mutu. Naza ba belle famille na ngai. En tout cas n'a regretté. Qu'est-ce qui se passe? Allô, Benga, téléphone à moi, même appel là. Attention, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vérité. Subitement, maman a changé de comportement. Baptiste, Olingana. Ah, mais Lovita, pourquoi déjà des questions? Soit les numérotés, mais nous allons dans le numéroté. Défendre sera chaque fois. Tu es la préférée de mon cœur. Et on est sur déranger. Ok. C'est pour ça que vous êtes d'accord? D'accord? Je vous en prie. Ok, merci. Baptiste, la fille a question, Amanda, Azanda. Vous avez si vous m'avez bien mandaté. Mais n'habitez. Ah bon? Baptiste, tu vois que Olinganga te? Tu m'aimes pas. On s'est assemblé Olinganga. Baptiste Olinganga te. Olinganga, eh, Tika. Mais comment tu as bien monté? C'est quoi? Est-ce que c'est juste? Yo, Kini. Eh bien mandaté. Mais je la connais pas. Ah moi, bon? c'est mon bal. Moi, c'est vous allez na katia. Ya musique na bino. Lelo wanganie. Quand tu n'as pas battu, quand tu n'as pas battu, au cas où tu n'as pas soba, tu n'as pas rideau ya katanda, ni au soso ça n'as pas battu, tu n'as pas informé na ni au soso, vous savez que n'as pas ça na kata musique, n'ayez bien moi. Ok, merci. Merci. Yakanan, mais Lovita. Bonjour papa. Bonjour. Oui. Boulanoza. Pardon? Boulanayo, soi-disant Amanda. Aza? Amanda? Amanda? Soi-disant marié. Hein? Yo, tu as un ngati. Eh, ko pexangalité. Oyoki, batanga basi ba marié na kati ndaku, batanga loko. Papa za na moi cité. Boula, hein? Yo boula. Hein? On fait un pardon. On fait un pardon. On dit maintenant bananga. Yo kana tinga na rotika yo. Hein? Na rotika côté.
obimana mbana yo mbana nga ebi pasonga mona na Batista ndoki marié ya lokuta Omonde na sadio boy. Na relaxo que na nanga parce que na ngaite. Et dans la suka na mbai. So continue na Batista. Baka na salo, on la to continue. Moi makamna na salo. Mama makamna on na salo na ndako na yo ya mkie. To na ko la biso. Na relaxo mon na da kulunese. Na ko po mayo ndoki. Ah, poso obunga. Ana poso obunga. Ana poso obunga. Nyama bula yo ta nga bien. Omone longyo. La pango vina yo mubimba yo. Papa, peki so bula na yo. Shel na o, peki seta nga zo mdo muzikite. Nga sala muzikite. So sa muzifo bima na mba na ko boma yo. Na ko salo bo moni boy. Na ko tugo o kota sama bele. Ya solo ya. Nandimi. Ndoki nyama. Nalena poso bundati ya ne pa ba osanga mabela lopangu pona le mosiki o manka linga likunya ya lo fait ko ta ko réagir yale nazo bunda la ka pona famille pona foyer na ngai mosiki la côté la sentiment na ngai te pona bongisa ni bota na ngai na mobile na ngai mais ko sala nga mabe yale moi so côté soit pour la lefa ki mobile na lia le ba poni ba binga manda na lia okizua kanda na yo bunza ya ne vandi essaye lote yale na saba sanga ndeni mutema ba mutema kasa nazo mona patika profito to za tenda ko senga tena la futa ngo sala ko nyonga malonga mafuta nga nazo nyoko mapona sa muziki opona futa ndako lokwa na le muziki boteka likunya batu to fana ba komiti ya mabe baninga mabe. Allô beau-frère Ali. Yara siko na ndako. Siko yara siko na ndako. OK. Problème. Mets-toi. Mets-toi. Amanda! Amanda!
Amanda! Amanda, expliquez. Yanayo, ma amion c'est où sur les cas. Allez-y. Mais vas-y, explique-moi. Mais t'as été mon bel commune. Ce problème, c'est expliquez-moi. Hein? Azo Kayo, allez-y. Mon frère, ce problème, c'est eu m'ont expliqué. Amanda, tu peux expliquer à ton frère, Nio sur les cas. Dis-lui, Baptiste, c'est qui? Amanda, vas-y. Vas-y, Amanda. Bon frère, maîtrise. Bon frère, pardon. N'expliquant au comportement, il y a petite sœur nous nanda pour la musique. Et aujourd'hui, moi si Mbandanaye à se permettre à côté de Ndaku Oyangaï à Kobundisa Amanda pour la mobile naye Oyo Amanda ta petite sœur Abimaranaye soit dit Batista et puis et ça tanga combat Batista awa na Ndaku. Donc moi Alain je suis Nenazala ala mai na nzoto na yo Mbandanaye aye ko sopela awa hein. Amanda, pourquoi tu peux faire ça? Pourquoi? Hein? Pourquoi tu peux faire ça, Amanda? Hein? Pas jusqu'à ce niveau, Amanda. Ah, non, non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas, Amanda. Ah. Laisse-moi m'occuper d'elle. Amanda, tout ça là. Les cabreux. Non. Non. Amanda. Tu peux ça autorité là-bas. Dans un rapport à bon frère, tu peux ça autorité. Tu vas dire ça en andeur, tu peux ça autorité. Voilà, l'émission. Sans aucun sac, les loyaux, c'est bon frère à Bengani en andeur. Moi, je vais te recevoir chez moi au Kossi. Et puis sans aucun sac, même parce que je vais alerter tout le monde, même ceux qui sont à l'étranger. Pour que Benga Moutou, mon côté a aidé, pose la place au van. N'ose pas mettre des sales pieds chez moi. Amanda, moi, Alain, je suis devenu Batista. Hein? Explique à ton frère, Batista c'est qui? Hein? Demande à ta soeur, Batista c'est qui? Demande à ta soeur. Et là, moi, je vais expliquer, ils ont sauté. Naïe n'a condamné Yoté. Aux amobali. Moi, c'est au marché du colonel Boité. Décide-toi, décision Yoko. Ils allaient à ma belle. Mon côté, la famille n'a pas condamné Yo. Yoko Tiki est bien. Nana Kaya Boy. Beaucoup de ndambo. Décide-toi, mon frère. Amanda, dis-moi, Batista c'est qui, Amanda? Dis-moi, Batista c'est qui? Batista c'est qui? Quel est pardon? Amanda Batista! Pardon. Non. Musiki, elo na uto sala bulana, na sele na oyate, okantinga na oyate.
Boni boye ko Batista. Ozo ngani. Tika ngani. Ulana ko kinga akoketa ngati. Na uzo pete na miso mbana. Na tuna. Oh what? Ko Batista. Batista. Obinga bien. Bana bana bozoka ngasiko. Tsoke ka kuna. Nakendete na fana nyoso kendaka muziki so na Batista na posa no muziki Boni boye malembe malebete boni boye ko Batista ngasi ona yaki dona kata ngapi no ke muziki wana amwasa bato tala na toza identique nga na yo tala na sabo pona yo siko ke okusanga soni mwasa bato so siko promesse oli ngai yo muto ke kuna parke ok samba problème yela yo e bonye bitanga api mero e bitanga ko samba la mwasa bato ngapele lo na muziki na biso mibale donc yo lati pendant ngapi pendant to fanda biso mekiti na boya ka toza na muziki na yo sa mwasa wange ko sa mwasa na nganda na me ngo sika to sanga na bande kote so mo ombani mwasa na asa mwasa ngati mwasa modero so sa musanga ba kana no so yo o menacer na tuna na tuna o mena kiti kama mbona utosa dezo de kuna ngoko lo balanga mwasa modero na tuna kwa ngo mashe ipona so sala ngako na ko mo ba bisika na te oh baby on na sala so linga no livre de sika ya muziki wana tati yo mwasa na ngala ona linga me ba projet ko ngala zanga na yo eloko ko linga te ke ekabona mana ya do to so ti mo sina ngako boni ngana do ke Merci bébé. Papa, maman est bien habillée. Allez, Kota. Okay. Nakipa igete gete. Awuchangola zawo. Boni buzoba boyeko. Boni buzoba boye. Sia. Nani? Na tenini no oyo bimela nango na tenini. Ne na mani. Ba osela ngabana. Ne na mani oyo bimela ngo. Sia. Iyo bana atanga bien tele na téléphone lati mo bi pona oketa bato ba uchangola na sai mabe. Ezalaka. Sia. Kota zonga. Boni buzoba. Nalo bana nani? Mbote. Mbote. Ok. Là, on a monsieur Modero. Problème? Monsieur Modero, on a besoin de monsieur Modero. Monsieur, vous savez pas, il y a pas Modero, il y a pas de problème. Il y a Modero. Ah, je vois. Donc, il y a une école musique au milieu là. Et ça, c'est yo. Et ça, c'est yo, école musique au milieu là. Papa, problème. Et puis, il y a un salle, ma belle, papa, madame. Mais papa, oui. Oh, c'est quoi? Au secours. La police. Oh, oza quoi? Oyo. Oya koki na hote? Moi so akoki na hote? Hein? Moi so problème. Maman, oza mobali bayaka boye tika même. Papa, le problème est nini? OK. Na osalo mabe. Maman, mobali na yo asala muziki po azwa basi ya bato. Ah? Moi si na ngai libala, amanda moi si na ngai. Maman na bana na ngai. Mobali na yo akoma ko zuwa moi si na ngai. Donc muziki na ba ba okende po azwa basi ya bato. Papa, tala, na ebisi wa, et pas moi si na ngai. Na koboma yo, na kobomisa yo ngai. Na ebisi wa bongo. On est quoi? Na koboma yo, na koboma yo. Yo la police.